bato bakanga suki mokile komi somo bolanda ngo tina suka bokoka nzoto malili kaka ndenge na yoki bandeko fi moko auto betela nga lisolo na ya lobi na banda ekosala na salon moko boye ntango na osala na salon na yebaka kokanga suki makasi me na banda kokanga suki malembe kade nakanga suki malembe cliente moko ayeki nakangi suki nakangi epe suki esili ntango suki esili ayebisinga bato ebele bavandi okanga suki malembe bwabiye nga kanga na nga ka bongo alobi te nga naza na mama na nga moko bekota bakingasa na suka kuna naza na mama na nga moko kuna azala kona ye fo tozwa peigne na yo tozwi sizo tozwi na mutonga otongana nango suki tokenda kota mama na akosala mwa bisalasala moko wana okobanda kokanga suki soko simbi mutu a mutu 20 minutes kapamba esili abi okobanda kokanga ta 30 personnes na journée il faut tokende na yo naza na posa na aider yo bandeko fi mpe lokwa azalaki bisalasala lokwa alingaki mpe yazwa succès nakanga mpe malembe bato nyonso badeklare nakanga malembe toke kota mama wana bandeko nanga fi wana ye moko azobetelanga na monoko na ye bayeki kokumbana bake kota mama na kotaki ngasa na suka kuna mama na ye kosala babisalasala ya bandi kosopele bamoto lokwa milinga azobaluse na milinga ti asisi aye kozwa bapenge na ye wana tiango na nzungu atokisi yango azwi mai wana apesi ye ntango apesi ye mai wana babi ava okanga mutu suki soki par exemple na journée ozwi 10 personnes ava osimba mutu ya liboso ozwi peigne oyo yaki nango ona uti kopurifie yango ozwi na mutonga ozwi na sizo na obwaki ona kati ya mai ozwi mwa litanga mai ona pesi osopi otokisi yango na mai apres ozwi ntango kaka ozosimba mutu ya mutu boye donc omona kaka ezowumela te donc soko osimbika mutu ya mutu boye omona kamingi te suki esili bandeko nanga fi wana pe amonika nazala pe ka bongo na toza na biso ebele na sala balinga so bakanga mbamba kaka mnakanga maleme baye kubanga longolanga na musala tika na ndima bandeko nanga fi wana pa ekondima azongi pe akoma soka lindia kanga mutu suka bano kanga lem so 3 personnes na journée bakoma kokanga ba 10 personnes 15 personnes na journée likola kiswana aya tuna mama na siko tango bakenda ko lebisi mama na ko pesa eloko tabi na ko pesa ngelo ko tenga na sala posa kaka na aider yo ozo ba client parce que na ki rapport no ko kanga suki maleme na saka na posa na aider ya ofele nzoka bandeko nanga sata pesa na gauche ozo la retour na droite fiona pa mona est normal et comme après 3 mois kangi suki benda comme na mbongo comme ko changer vie pende changer penza mama na ekotinde les rendez-vous que so ekokisi akokisi 3 mois aya fiona pa memi ekuta mama wana tanga meme kota mama na bakomi ko mama na biso monde za boy ozwi mbongo te nga nazaki na posa na aider ofele on a aider déjà oyebani ko na ba client ebele donc osala penda succès makasi yango na ti yango na mama abiso ko nga naza na posa to sa eloko moko bomoni maya moto banda kotokisa wana déjà on dime eloko nanga olepe déjà mbongo nango na périphérie qui peigne na biloko nango déjà comme lia mbongo nango siko naza na posa tango zotokisa mai wana donc chaque 3 mois ko banda ko ya na 3 mois na voya o banda ko tokisa mai mbala moko o banda tokisa biloko na mbala moko donc o banda ko tokisa biloko na mbala moko so ko tokisa mbala moko wana o ko kanga batu 3 mois na suki ke yo moko ko lemba o ko banda ko so ba client pe banda kanga suki mbango mais à chaque kotoki sana yo okobanda kopesa nga eloko moko parce que déjà le nga mingi oyebani ozwi succès na salo ba komi yo soko linga ka yo ko adorer yo siko fo pesa nga pe eloko moko parce que yo zwi nga mingi biloko ni na ndo pesa bindongo banda kotokisa wana maya moto la tako yo zo tokisa pozo ba client kuna nga fona banda kotokisa mutu na mai wana bo tokisa mutu ndeni abi fo banda kopesa mutu moko do à chaque fois banda kotokisa mana po ba biloko no isala succès nga pozo pesa nga mutu na tokisaka bande ko langa fiana bi mama nga na ebaki ya boete nga na ebaki ekoma ya ko sacrifier batu boete nga na boboye bisenga ke lokolo ka malema boya bo fula nga bo pesa babi yo ti o mona ba koti so na banzungu ba lambi yo bazi biloko ba pe ba tokisi na pesi o succès na ya 3 mois liboso yo moni ngo le côté nga la za mama no pona aider ko pesa nga d'ailleurs kuto le déjà mbongo nanga biloko no déjà fuli o le déjà mbongo na ngoseki na kozwa batu na ko olingo lingate bande ko na fiana zo mona lokwa ba jason na ndako na poka boleki na mobala ekobela leki nanga mobala beli azaki osakana beli ndende komi yo askangami bakene hôpital moi sabi nzambe nanga leki nanga babota biso ka biso mibale na mama papa biso akufa totikalaka biso misa soki leki nanga kufi ekozala bia ta reperdre leki nanga te seki ezaka mama onda bisa yanke na lembongo na ye akobanda kozwanga mutu moko parce que na lia déjà mbongo na ye ekosimba te na vendre sa famille na ebisa famille wala leki na bango bakene hôpital moi la linya kata mutema ay ko benga mabango ebisi vérité ne moi nazo kata mutema mama eza malade de leki nanga bimaki bien mais tala likamna kende ko sala boye écoute na kinga boye
boye nde mama na lakinga ke loka dana liambongo na ye akolakisa ndo moleki nanga kweibo ezaka kama mama la pona uti siko na ndaku na yanga ngakuna baye ko benga basala nzambe mama na bengi basala nzambe basambeli leki wana bapesi ekuta ta tonga te basambeli ka boti mwana ekolamuka tango ekolamuka ayekolamuka mama na mama ko oya na kota zaki kuna siliki mwana wake ko teka ngabo bake batumba misala na la salaka ayeko belisa fi wana liboma fi wana mutu eko bouger ka likola bisengo ka ya ko kanga suki moi mbongo na banda ko zo normal ya 2 mutu 3 mutu amoni yango mabe fona kende ko simba kaka mwana mwasa na bela liboma tanga bela liboma bakanga bakena na église kana église oleki na bika kana basalela ba délivrance habito abiya ya na sala mwana kati église na lala na église na basambila kanga tilelo ona bika na biki nzamba biki sanga na boya makambo na ke yaka na biso fosa mo lititi boto sala boy na boya ngo na vi na ngati lelo bande beli sanga libo linge bomela nga peleki abi atala ba réalité mokili abi pengi mutonga na ciseau abi yango ne mutekenda ko fula ngai nda abi na beta lisolo na ina tito ki yemo kazo betela ngo lelo dimanche bande kolanga mokilo eza ba réalité belé ba kisi eza lisuka te